faut botia ngai président na longola bino mboko oyo na pasi. Judas d'Iscariote. Nani wana? Moïse Katumbi, celui qui a trahi Jésus. Moïse a fait Kabila. To komi nano na tango élection te. Précipitation parce qu'on précipité pour nani. Politique ya lokuta, politique de la poloso, ba pandir ensemblemo. La politique avant. Oh mayele Moïse Katumbi nazo mema biso, mayele pelengendu ya poloso. Frondondo geste di membo. Hein? Frondondo geste di mendo. Tabakisi asuka, frondondo geste di mendo. Aweli Congo. Daye koza na Congo. Tala baba monene bakate bange basinga. Akwei. Kabila. Daye koza na Congo. Kabila. Daye koza na Congo. Kabila. Abongwa ni pete boa wangata Zambe ya luna zarie David Nozamba Maebana kitoko kuma mukondima Atako babakola ke mafuta na musakolima Lelo ya yobolingo ebateli Nazarie Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kola pie mapapu masopi mafuta Toko kisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazoche la bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Dès qu'il nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Po likamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya nazarientv.com, un site oyo ezalaka tout près de vous na bandako na bino na ba chambre na ba
musala na bino partout bozali les Nazaréens toujours pembeni na bino pona ko édifier bino na ba émission lokola oyo tozana ngo table sainte bisika wapito zakara basel na nzambe ko somi kinya makanisi ndenge loba confrère na ngai Larsen bisika wapito zotala nan makam o ils en actualité aussi dans la parole de Dieu bien sûr parce que c'est un site chrétien, c'est un site pour le chrétien et le temps pour moi de vous annoncer déjà, je suis avec mon invité du jour, il s'appelle le prophète John Ngefa, la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est mon invité du jour. Mouto a sepeli saramite malabino. Oyo alobaka sans peur, sans crainte, sans quoi que ce soit. Mais avant tout, aza pembe nangai na zongana no na régie parce que na sentir que aza un peu chaleureux hein. To zongana na régie, to zo élément moko et puis to robeta masolo na prophète John Ngefa. Merci. Pinzolina vinangai pia longoli papota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basusuki na sina komi sedi mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Soyez mon colonna sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo napandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango Maranga bazwa guérison tango elomba bele miliboso nanga alobi pro toli et marche nelamba na ye na simbi na zi guérison yango naza kweforme yo oyo babwaki sama bikomba minzemba na bondeli boyokana betela bino bisolo boyokana yebisa bino sekele boko comprendre esengeli bolela te banzete misato balonaki na zamba batuni nzete basala na yo nini ye nzete alobi nga ntango nakokola bokatanga ebongo bosala boka nazalaka nanga na ndako ya roi na kasi nanga batia na malasi ekolaki nzete bakati yango basaleli yango ndako ya bameme babosanaki qu'il y a un roi de roi Yesu abotamaki na ndako ya bameme bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo bamalasi bamemelaki ye bawolo ba argent tala lolenge Yesu alingaka yo matondi mingi na bandete élément OSPL ici balandi nyonso tu ya nazareentv.com bazwami na Europe, Amérique, Asie, Océanique Océanie partout bisika bozali kuna tikete nzambe apambola bino napesi merci mingi na bandeko baza na plateau namoni mama Maria Mpiame namoni papa la biso Richard Niekese présence ya DT na Alain Kiakala derrière la caméra ndenge babengaki autrement dit et pas maman Mariam il est le beau gars je ne sais pas c'est vrai ou c'est faux mais ils a bon de maman Mariam azolba parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Pasteur Richard Niekese Mangando, c'est son nom. Mais je disais que je suis avec le pasteur John Ngefa, la mort de Jésus-Christ. Oyo Nathalie Penalobi. Bonjour, prophète John Ngefa. Bonjour, maman Tiffany. Nzambe ya pambolayo. Nakoya malamu.
On a un site chrétien, hein? Soit un site chrétien, on doit dire la vérité. Hein? Nzambe a la vérité. Il y a la vie, les chemins et la vérité. Oh, j'ai un zoloba. Ceux qui disent que na mayele ya poloso, mayele ya pelengendu, o zoloba vérité, Nzambe a sepelate. Oh, ezapinda, ezani ya bonzambi. Alors tant qu'on a bonzambi, il faut trouver la vérité. Ceux que moi na kangi moi longi muke, pas c'est l'équipe. Pas c'est l'équipe na Congo, pas c'est. Mais dans toutes circonstances, glorifier le Seigneur, azan devenu basen na Nzambe. Pas c'est vrai bandaka pas la life, on bandaka na Congo. Hein? Life le bandaka na Congo, to glorifier le Seigneur, to glorifier mes coloniaux. Et na Congo? Non. Congo ezali mboka esambelaka koleka mboka nyonso à part États-Unis d'Amérique. Yebisaka mboka nini oyo eleki Congo démocratique na kosambela. Hein? Mais pourquoi pas si on va faire le biso? Non, il faut changer ma cambo, na ba prière na biso, na biloko na biso parce que Congo est comme un pays moko émergent. Hein? Et un pays émergent, et un pays moko bato basa ko se retrouver. Hein? Moi je suis pas politicien, les gens ne parviennent pas à me comprendre. Moi je ne fais pas la politique. Je suis un homme de Dieu. Mais nazo mona eloko nzamba pesi biso bomengo oyo, richesse oyo, malamu oyo. Ya na bosa de ser mo tonde mo mbani na ko bosa na te. Bande bosa siboka bosu nganga pe musicien te. Bola muna nzambe. Akunda sister. Kati na bomo inanga. Boli msangande wala pe musicien te. Ana bien solo. Hein? Parce que oyo suko botami na Congo boti na paradis. Oboto na Congo tala tola courante maite lokote mais mon pepo ya nzambe zoleka nous vivons mais tant que nous le cambi aussi mbate mama toloba rapona ba imboka ba konzi ba bongisa po biso za bato to ba nyamate L'invité c'est ko se justifier au bandit d'ailleurs ko se justifier na début ya mission maintenant ça on a été na moni il a tenu na échanger parce que atabiema et lobaka yo moko loba yango na moni o comme na banko iko ineti ba soda ya Amérique na epte ko donc ba bilamba ba soda na nzoto na mutu ingolo banini mosali na nzambe Mama Tiffany Jésus mon ataki propre bandoki akala baka salite mais bandoki lelo bakoma propre kondimate okondimale te soki Jésus aki propre faut biso bana nzambe toza propre yami balé so na tin ko iboso d'Amérique oui nous avons des sortes d'armées armée o ya mokili o ezali na armée nzambe ezali Jean Lobi j'ai vu Jésus descendre avec son armée ingana za colonel na céleste net ozali député pozali présidente ya parlement céleste ozana kati wana ozomona alors soki na latin koin non et Jésus Christ na biso azali lion de tribu de Juda mais soki na lion de tribu de Juda so biso bana na ye ba ministre na ye otobenga ba lieutenant na ye hein tozaba ni ba ambassadeur na ye il faut la tenir de guerre spirituelle et la tenir na bango ya basoda oyo nikifunga na kubeta na kinena na kunyata na kusate oyo zani ya mulimo sana mais to beta masolo papa John Gefa to komi wapi maleleki to beta ki masolo lolenge nini église ekota ki makambo yo ba ya catholique bazwa ki makambo maboko mais lelo yo to suki wapi prophète John Gefa olobaki trop pona makambo mais lelo to monique politique esalema pona bino basel na nzambe te po baye a politique bazwi makambo na bango bakei nango na conclave na bito zaki na conclave ozaki kuna en Afrique du Sud na conclave na kosala kuna te za ba conclave baye politique to na bosolo bazwi makambo na bango ba pasteur na ba sango na basel na nzambe bakei wapi na eko ebisa yo soki olobi politique ezokipé na bino te oza kokosa parce que même olobi ezokipé na bino kaka alors soki tolobi ba politique bazwi makambo na bango te pe bazali lembele hein bazali lembele bazana force te la force reste à l'internel et quand on dit le peuple c'est nzambe nzambe nda sali bamu ya mibale o lobi na biso non catholique na laïc catholique basalaki ba bango bakoki kosala et puis on passe par ça ba mort ezalaki même lobby na yokaki ete basaki messe moko ba wei pe rosi basaki pe messe ya rosi na kata cathédrale na rosi ngo bakundi na noté parce que l'état kangika ke bembe na ye mais to ebike akore papa rosi pe azako senga to banyoso to lobby bo pesa nge bembe mwana ngai to kunda mais je crois ba ko pesa te et bembe rosi bembe ya l'état je connais l'état que do kunda ye parce que ko pesa ke kalati hein alors yami balé toza kuna te Mama Tiffany non ba catholique baso ba ko sala pe baso continuer lokola ba mona to komina pasika fête ya Pâques alors ba ko continuer sala ba manifestation lisusu te
parce que bazali kobanga ete babere rouge bakotela bango na kati na baeglise babere rouge bazobanga basango te baosimba basutani ya sango or ke kosimba sutani ya nganga nzambe ezali malédiction ya génération et de génération tomonaki Saul ntango prophète ayeki koyebisa ye alobi te nzambe ayebisi ngai natindaki yo oboma ozwa biloko oyo ya bamamamorien te bon nayoki kuna bantaba bameme biloko ya mosuni oyo ya kitoko ezalaki interde ozwi yango e nzambe azolongola na bokonzi ntango Saulo akaki boye ntango prophète alingaki kobima asimbi elamba na ye elamba ya prophète epasukaki e prophète ayebisaki omoi ndenge elamba na ngai epasuki boye lelo oyo nzambe epapanza bokonzi na yo Saulo asukaki wapi mama oyebi Ecclésias chapitre 1 verset 19 eloko ya sika na se mabele te oyo ezalaka oyo ezali eza kocontinue Jésus Christ hébreu azoyebisa biso na kati ya 7-8 ya Bible il n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui éternellement nzambe achangé yango te oyo tomoni babere rouge bakomi koprofane lieu saint kopekisa kokanga basango ezali soki tokebi na Congo te ezali soki tosengi barépétance sincère te na bakondi bozoya sika ekozala malédiction si les malédictions na nzela mutu moko malédiction ekoti na mokili mpe na nzela mutu moko vie ekoti na nzela mwasi nde malédiction ekoti mpe na nzela mwasi apesi bomoi parce que moi c'est mon de Jésus il faut comprendre yango ezali émission moko religieuse to tokosango na nzela alors ntango bamupe bamoni ete na pasika basuspendre momentanément basala fête ya pasika sima ya pake koleka bakosala so bastratégie na bango parce que bit na bango bakokende te na suka na temps mort oyo basali moke mpona tona na politicien na Congo tona baopposant tona bapoliticien na temps mort wana conclave ebotami oui conclave nani conclave oti yango ya mwana mboka nani mais tozoloba ti conclave esalemi ngana esika tobandaka malamu na bonzambe esika tobeba na kati kani na otuna mituna yo ndozoyana conclave esalemi bolimbisanga bandeko conclave esalemi epai ya mwana mboka Moïse Katumbi oyo azalaki gouverneur ya Lubumbashi ye wana asali nzambe azoka toujours losambo na bino basali na nzambe. Merci beaucoup. Na mboka nini asali conclave na Afrique du Sud bandeko ba bolingo eza réponse eza bandeko na bolingo tata mama congolais yo kangai oyebi Bible c'est notre référence. Bible ezoyebisa biso na Mose 3:3 batomi bale bakotambola te so baza molimo moko te bakabwana. Oh alobi Nouveau Testament wapi? Mais 2 Corinthiens 6 verset 14 à 17 il n'y a pas la relation de ténèbres et la lumière. Hein? Et puis il y a 17 nini c'est séparez-vous du Seigneur. J'adresse à Moïse Katumbi. Mokolo moko ngala ndi Moïse Katumbi. Un Judas d'Iscariote. Moïse Katumbi, celui qui a trahi Jésus à Souka Kiboni. Moïse disait, la famille à Moïse, les plus pauvres et les plus malheureux à Moïse. Grâce à Kabila. Kabila est le gouverneur le plus riche. Il y a Congo, il y a 24 provinces. Elle a 11 provinces. Cuivre, minerai, biloko, nyonso, ezo kenaï. Alors, la vie n'a pas de escroquerie. Hein? Je ne crains personne, moi. Non, benjure, s'il vous plaît. Lorsque vous dites l'escroquerie, on est commis benjure. Ma qualification, injurie. Bon, dans le monde escroquerie. Bon, il y a un langage politique. Politique, définition, il y a un lokuta. Politique, il y a un lokuta. Politique, il y a un poloso. Poloso, il y a politique. Devant la caméra. Je suis reconnaissant. Na vie na ngane na basala ngai na très traité. Je ne peux pas trahir président Kabila. Moïse Nazoloba, les images sont là. Na ko trahir ye mokolo moko te. Grâce na ye ndenge na saboye nde ye mutasali ngai. Yami bale na landi su Moïse Katumbi. Na 4 RFI nande bakana conclave azoloba mboka esufri mingi. Il faut que tu président na longola bino mboko oyo na passe. Mais ils ont colongoli Saint-Pierre Bilambo Saint-Paul Saini. C'est la même chose. Hein?
Moïse a dauphin Kabila. Nazoyebisa yo ndimanga eza ye Moïse Katumbi na matata poyo. Ngani mutuna nga tuna ne. Ata dauphin na ye. Est-ce que makambo ba rozala pena o asima bango? Ko asime yango sur devant Dieu devant. Ba bengi okende olobolo. Koloba yango polele. Pourquoi na solo baboy? Moïse asali conclave. Moïse a un rassemblement, tu sais ce qu'il dit? Pour les Congolais, toi qui dors, réveille-toi, l'Éternel nous éclairera. Azra Kiwana, Basololi, to komina na tango élection te. Précipitation parce qu'on précipité pour na nini. Ba pandi rassemblement. Et comme oya kasavu ya lengankoi, et comme il peut alimenter à Tshisekedi. Et comme il peut mosusu ya Moïse Katumbi. Ozo mona ndenge bozo ko panzana boye, tango pouvoir à s'organiser, après si moto mo pouvoir à gagner, ata Kabila tete, moto Kabila ko pesa à gagner parce que il n'y a pas l'opposition, l'opposition va organiser te. Yami bale. Abengi ba opposant yo swenzala. Ba kay na Afrique. Opposant nzala zalaka. Nyoso ba opposant nzala te. Etinane. Nyoso ba zo contre pouvoir. Na landi nani motango nani Papitamba. Alobango émission wasaka les airs albi to sakana kana ba opposition baza ba pépinière na biso so ba sala boto bengani boto kotsi boto sakana bango et c'est réel c'est que les Congolais voient alors bi le coutete c'est réel hein alors tolomwe wana Moïse Katumbi se prétend comme un Congolais na tuni motuna azotambola na passeport ya mboka nini. Moi je connais Moïse Katumbi parce que na mboka na biso bazali ba directeur général ya ba fille de Bazalia. Sont les étrangers, bazé belé bazo contre les biso, même militaire, même civil bazé belé ba haute fonction. Hein? Na surtout de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a un problème na gouvernement congolais. Na banda ko na bango basalaki makambo na bango wana. Et nalandaki ministre Tambwe alobi mokolo Moïse Katumbi akotia makolo il sera arrêté. Moïse Katumbi va retourner par arrogance à cela qui négociation na nani na banani ba imboka bolanda ngai avec l'arrogance je revient au pays par la force le peuple appartient aux Congolais pays est parti dans batute et la loi reste la loi ton prophète bango malem na solo bango mama la loi reste la loi yami bale mbongo Moïse Katumbi a commis na ngo famille na été c'est mbongo ya gouvernement Kabila. Tango ba 200 véhicules ya minéraux que les Zambie. Tango tozoko bela bazoko kangote. Hein? Bangela nkema engela taf. Isanyo jikoloti kelonkem. Yango ba mongo balobi yango. Hein? Bang. Mais prophète, tu kana nozo ke ne mulai na ba réponse na yo. Ezo maneti ke tozo sel émission tene tozo sa discours. Mais oui. Hein? Moïse a sali conclave a pandi limité a kekuna na oyo. Balandi. Yami bale. Moïse a 3 nationalités. Alna nationalité juif no yuda yami bale azali italien yami sato zambien yami ne pe ozalawana na ko par exemple on avait passé ici un premier ministre belge badi banga il était belge un premier ministre belge hein asala ki na Congo mais balongola ki et puis 3 nationalités azotamona mokanda nini et puis no beko mboka na biso mama avant la candidat élection présidentielle il faut la carte électeur à son rôle qui wapi azwaki mukanda carte électeur wapi na sika nini c'est là nous voyons mboka ekoti na Mopotu mboka ekoti na Pulumbe na molimo ya Poloso to se comprendre yango te mais papa John Gefa banan o basal nzambe nini o bakoki koloba biso ba oracle de l'Éternel ba pasteur nan to pe mosakoni akoya aloba biso makambo ekosalema soki lelo ba politique bazo sala biso neti zunguluke poto zala mosakolte o akoyebisa biso ke boke bana mikolezo ya na moni déjà nzamba talisinga conclave moko ekosalema bokende tango ekokoma bato bakende baba kolo déjà lobaki tokoyoka mosanza mabaki bokeba soki bokebi te na mbula bwe mosel ni na nzambo akopesa biso ainsi dit le Seigneur pour le Congolais pour le Congo azate mama bazali to mona ba révélation loba pe to sakolaka yami balé tozali na pays moko laïque bato to ba chrétien les musulmans sont là les orthodoxes sont là hein mais ba bouddhistes bazali awa ba foi bazali awa tozali laïque. Jamais kondima kaka au moins tango nzamba zo ba oracle du Seigneur ezaki na mboka Israël na tango na musakula zaki moko ainsi dit l'internet aujourd'hui on a combien de professeurs to tikana na peka vérité yote
ozomona enga nazali na parmi nazobuna mosala nzambe nayebisaki bino ya liboso bokeba élection ekozala douter ce que l'internet me dit il y a 2018 va confirmer ça en 2018 bon ba confirme maman politique ezali mensonge lisakolne komo kende ya keba na bikeba ke na biso zela nano bako changer likambo na dernière minute ba changer soki pe mbongo ezate a bozo douter déjà machine à voter pour bazongela yango et puis quoi enrôlement étranger parce que ba Congolais bazali ba diaspora et ça mina noté on va nous prendre combien de temps est-ce que mbongo basenge koki ezali politique ça attention avec la politique yami balé nzambe azumboko na azuyango na en charge hein oyebi Amos 3 lobby moi Dieu je ne fais rien sans toutefois révéler secret serviteur togolé kan événement moko de 3e mois jusqu'à 8e mois et là comment il salima wana o ba to comprendre te na lobby na lelo na kwa na nosi yango te pe okomona yango d'ici 3e mois à 8e mois na 3e mois oui na kati wana avant to comme élection hein nzambe akosaisa kambo na Kongo abokomona yango pe okozonga kutuna ngai likambo yango ezani oyebi nzambe to tuna po nzambe chaque jour asala makambo na ye papa nzambe chaque jour soki ezali ke lobi ko ba Congolais lobi so ezali nini ngonga ngolo lako yebisa so nzambe osala eloko ni chaque jour tolalaka makambo na mboka o nzambe osala est-ce que yebi ke to monaka makambo ya Laurent Désiré Kabila le père moi je te dis allez demander Coutinho Sony Kafuta na longwa na ebisi dit au président de quitter le Congo Kinshasa azonga na Lubumbashi sona kufite na ko pesa réponse sona bisa ngai na lobi na dit au yo zali nani général Mopapi na ye président apesa ka ex président de fait président apesa ko 10 na ye nani Sony Kafuta président Laurent Désiré Kabila apesa nani Sony Kafuta 10 na ye makambolo ba prophète John Gefa est-ce que ozwa kango wapi nazo libisa yo ngai moko tête nazo libisa yo kanga si apesa kiyo na ebisi na lobi regarde ce que l'internet nous a montré dai ko na Congo tala baba monene bakate bangi basinga akwei batu ba kufate trouble ko zanate e basinga pauvre Laurent Désiré Kabila j'ai dit à Sony azawa Sony akufite azali dit au président de quitter Kinshasa azonga na Lubumbashi jusqu'à makambo nzambe ko épargner ye aweli Congo aweli Congo soldat du peuple et puis bato ya mayele mabe ba pelengendu ba konti ba uzevi Sonia ebisi ngaibo soki na ebisi président likambo yo ba okanganga yo pe ko lubala mutu moko te totika ngo kaka boy pesa makambo politique na mi ata yo oyo keneke pas chef de l'état oyo bani ko pesa yo pesa chef de l'état bible malgré zaki musulman yo pesa ki président bible te malgré Moses zaki musulman oyo pesa ka nangote alors moi je me retire moi kona zongi une semaine et pas de tout vandi kaka moni kaka ba bere rouge ba côté biso on a battu le président Sonia na vie je te dis Sonia na vie soki tembezali na koloba na Sony boye na biso chetembe nzambe bomayo soka wangani yo tozawana te na makama tozawana te papa John Gefa bo wangana ka wangana ka bonzima na kate ilela soka musai na nzambe ko wanga eloko na bisi ete so wangana osani ye na nzambe na ye mais na ko bisa ye soki eloko alokutela na ko bisa fara fara te et tango événement salemi après une semaine abina na kene poto habité ko kene poto ko kimate eloko sale mate azali général fapi ozomona po nzambe na Congo azana ba plan na ye oyebi quand un malheureux crie l'internet écoute il dit que c'est prière dès que tu le micro nzambe na plan na ye et nous disons au chef de l'État garant de la nation vraiment bakosa ete na bato ya Mobutu atia candidature te a même abiso une élection libre démocratique ni ba traître batisaka di oya bimi caméra écoute caméra un caméra akozwa bokoni na mboka na biso un caméra un burundais s'il te plaît prophète John Gefa osala na nini identité te awi ba vérité ce que yako tele ma élection yango moko oyo congolais sola ko kota te mama na loba na loba te et na bi na moko to zana pardon tekanga na loba mama tekanga na loba nano yalo yoka na oyo bisanga na alo na likamna kana ki loba te prophète John Gefa na invité lisu nini ya basakolo taleli conclave oyo ya mwana mboka Moïse Katumbi conclave ya Moïse Katumbi ezali conclave ya Jude d'Iscariote il vient pour vendre aussi le Congo
oya koleka même régime tozana yango soki Katumbi akoti lelo parce que na négociation na ba Belge na ba Angleterre na ba nani nyonso tout bazo siré mais non na kwa bisa ndeko bazo kosa yo les pays appartient aux Congolais et là ba mindele ba Belge tango époque coloniale ici là ba film ba kanda et si là lelo tozali éveiller bazo kosa ye na yango na liso prophétique ezali liso ba utiliser comme trait de Judas Iscariote a panza opposition a panza mboka azuwa mboka pa makasi penza mbebisi ekosimba te plan ya bato za nzambe te Congolais ba souffrir mingi Congolais ba leli mingi Congolais ba misa netre pona nga mosengo azwa mboka après Kabila azwi passion na ye na côté ya bonzambe akotika libre mosengo azwa mboka ya 5 ans wana azongisa monte ke bato babosani même histoire ya papa Mosengo babosani ndenge ni ba suspendre Mosengo abosani mais dire que zotambola partout mo kilimo mozomona kango te ata mwasi na ndako bato bapakati mbango na conclave kuna bakimi mbango bambongo ekabwani bapole ezwami bachapeau ezwami yo kilisolala te nakasi ya kuta okende bon na conclave yango Tshisekedi atikila biso testament boye boli ya mbongo eza mbongo Kongo me voter bango te so Moïse Kabila mbongo ba Congolais yo mo lobaka soko le bloka mbwa zala mbango mbongo te kasi bango voter Moïse Katumbi bale yango na bio moni opposition ya pauvreté eza eloko ya mabe il faut bato ba éviter yango Moïse n'est pas Dieu au Congo tout ça qui ne ba kasavu ba memi mboko yo tout ça qui na Mobutu sese ko kungwendu wa zabanga ba memi mboko yo tout ça qui na Laurent Désiré Kabila soldat du peuple soldat du peuple memi mboko yo maman bakanisela ko bozo sala non Congolais azali éveillé tozolinga politique ya sika bakonzi ya sika makanisi ya sika quand même valeur na biso Congolais nani akodonga sa na valeur ya biso ba Congolais tozalaki c'est ça le problème mais conclave de bambo bakoli ya mbongo ti bakozo bambongo ti bakopanza na kaka siko rôle ya Moïse nini mission zosala nini parce que conclave bazalaki nini a préparé l'élection a préparé l'élection na mokanda nini a préparé l'élection est-ce qu'assisi makambo na justice congolaise mama boni mboka ke na mopotu boy mboka koti na mopotu oyo mopotu te azoro wana sira moi je l'ai suivi la TV non France Inter à bientôt je vais rentrer au pays par efficacité na audace par la force qui est derrière Moïse Katumbi question tout nyangwana qui est mais oui na landi na RFI à part yo kasi mosako lipesa biso réponse nzamba tali so na za simona occidentaux a signé un contrat lyonnais ceux qui a du pouvoir à côté de Congo 10% 90% qui pas mindele et mindele d'accord na bango nani batiaki Laurent Désiré Kabila le pouvoir ce sont des Belges nani batelemi Laurent Désiré Kabila et ça que ba Belge nani batiaki président Kabila ce sont des Belges même papa ngana landi pe Moïse Katumbi a lobby était bato ba province nous surtout bazaki na posa na aleka tango azaki gouverneur ya Katanga ya Lubumbashi ba province be ezaki na posa na mais makokene ezaki te atambwa parce que oya sala ki na Lubumbashi elekaki ya minene asaki makama makasi asaki makama kitoko nde bato be basengaki aleka akoma pe gouverneur ya bisike bele nde ngonga yango epesa meli nzamba kilo samola bino bosali lelo a se prononcer abima présent pour que asunga ba province nyonso mabe ya nzambe ezawa Moïse azoi batrilogie ya bali ya Manzembe province lokola ce n'est pas la république oyebi province moko zo gouverner yango ce n'est pas la république c'est un continent oyoki pona bali o balinga ipo ya moni Manzembe biloko basalaki mais république démocratique du Congo te ezali continent yami bale soki okei na Katanga place nyonso ezali kaka dorado non bakatange na bakatange so bazali pauvre na bandako moko ya mabe ya babikoki bazali na Lubumbashi pe na Katanga esika azalaki na province ya Katanga atongi ba immeuble nyonso tomoni na Afrique du Sud te tomoni na Dubai te eza pe bandako musuna lelo etikala boye azalaki na Katanga bato to bakodia 3 fois par jour te non ezalaki na kele ke parti ba principal ya salaki no Katanga mobimba so kele na kolezi lelo komona yango likasi komona yango il était le gouverneur de 10 ans de pouvoir bato baki na besoin na ye pona abkamba mboka te
pour na club était eza club Manzembe ou asaki na Manzembe aya asimba mukanda asimba oya ya ba Congo oya nani na mayele na yo wana mbongo ngo azwaki azo mbongo pouvoir l'état ya l'état ezaki balingaki pona balingaye akomisa Congo de rado non balingaki pona bale mais à part bale eloko mo moza ko sala te parce na katanga les pauvres sont là. Merci. Malheureusement pour fait John Gefa yo pete mtotiaka ba konzi na mboka oyo po ya mboka elekana kabo na zunguluke surtout que merci mais tikana tuna yo ba selon ndenge tambolami eyokanike bande ko Afrique du Sud balati ba polo bande ko Afrique du Sud ba zimbongo otochukolo ba awa 300 nani 300 rand et tamboli bazui yango njokande pesa moko ya biloko bino ba pasteur ba telemela bino bokete na potote oyo lobaki ke esale makaka bongo ba pasteur ba kende te to ndimi yango bavanda abakete na sumbalesa na kasumbalesa bate na bambandaka bisika ote ezali mais lelo soki peto kike ba ya libanda pe bale komo ateke bokokai na bino okobondela bandeko na bino te bazali banda ba diaspora bazongisa bino bokete beaucoup mingi moko c'est qui makasi c'est parce que za makasi mingi ya koleka oyebi politique etamboka na mbongo soko lingi mwasi atosa yo bien na ndako soko bengi ye na lettre ko 3 fois par jour agent de poche pam moi tchétché na yo so na bengi yo c'est maman Pauline papa ou bien abbé on a laissé arrêter na ça la côté Pauline nino ça ngani comme politique à Moïse Katumbi oyebi so balati polo mais peut perdre la tsaka bato polo avec 3000 francs peut aller te rappeler on a plein nani peut perdre la tsaka bato ba polo avec 3000 francs awa plein oumela politique ya ventre mais polo la tamana on ba mboka nyo surtout même dans l'Amérique même ata nani asale combien à peu près $200 300 à peu près $200 donc on trahi mboka na cause de $200 on trahi mboka na yo à cause de $200 300 c'est $200 na ba oyo le kaka to mona kango non eza politique ya vente il faut congolais alongwa le kwana eza ja corruption ya polo ngendu ya poloso o mayele Moïse Katumbi zo mema biso mayele pelengendu ya poloso peto bakisi solo et na suka na to bi frondondo geste di membo alors to boy mayele pardon frondondo geste di membo frondondo geste di membo ta bakisi ya suka frondondo geste di membo na ko spiro frondondo geste di membo zani oyebi ko na salon na dream na tchela cerveau est comme très puissante so que sali yo mutu matifani ta o sel muka e ko pasoro li koshi na mbuntu bongo e bimi ko to ba kemite ba sel muka ba ko sel muka et puis dans si wana muta ko tango ezali nini geste di memeza ka ba diable ta sel muki ba comme na mira limu akei ozomona alors soki ba congolais ba kebite na geste Moïse na ba politique so na ngo bengo frondondo geste di membo toko selemuka alors biso congolais to fungoli miso toko sa subilo ko wana te okoteka mboka na $200 on a sengio ko bondela ba diaspora te bazong sa ba pasteur beaucoup malmo ke ba pasteur ba corrompu fa mériter ba musicien so ba pasteur bazong sa ba musicien ba pasteur bazo mériter yango na ba pasteur mo munene akende ki poto amona ni te papa na kusu kaka ti azongi yao parce que sok ki ba diaspora moni ba ko kata bilamba tena mo kadiko ken o biso benga ko mbasi ni na lingala so sous-vêtement benga ngone mbasi po ba ko beta ete mo takala ba kati mbasi azongi awa pourquoi il y a un danger soki ba pasteur tango mabeza laki ba côté na corruption te ba défendre mboka moko mosengo donc biso ba John Gefo et tozali to défendre yango mais ba du sanction na te sanction za bien po ba to mbala sima bo changer bah qu'on lever un côté malasi mabo changer et puis bino ba journaliste soki Moïse abengi bino ko ba nzambe il bozo ki maka nini o kwa na avion mo mususu botiki o kwa na avion fallait pas kende te Moïse abengi Moïse nzambe Moïse président de la République du gouverneur azape même ministre te azape même premier ministre te yo zo lenga na Moïse premier ministre ça na ndengeni ministre ça na ndengeni on kwa na avion o kwa diable journaliste nini yo monike asi manifester mabia kokoki kenda ke belé moto netina elezera zaki kuna bazaki belé bana na balari na bango kaka simango bazo baluka kati na bango msala na bango mais c'est le moment de défendre mboka parce que mboko e poto bimisango mama Tiffany il faut te défendre yango
ba Martin Luther King bomona ki bango te na kati États-Unis d'Amérique lelo noir a commis égalité ba comme ego bango na ba américain. Est-ce que mona ki Mose de Mututu en Afrique du Sud il a combattu l'apartheid avec Mandela bomona ki ngote chiti ya Mugabe c'est un bishop église réservée dans quoi c'est Mugabe so ibini boyebi yango te azaki na exil na Afrique du Sud un bishop église réservée muta quoi c'est Mugabe azali ko telema ko pesa ba nini nyonso yo Mugabe ko yango soki ba imboka ba église ba telemi lokola mosengo telemi makambo tozoloba ekosalema facilement atango bango ba telemi te ba lembongo corruption balobaka eloko te oyo bango makasika na église na bango nzambe akosala mais nzambe asalaka na bato tokomi kokita na suka ya émission na biso Papa John Ngefa balobi soki oyeli Papa John Ngefa ces derniers temps banda akota na mambo politique ayebi actualité banda na ati na Z Maman Tiffany pour na top prouver biso top au confirmer makambo to biso ke tout na prophète John Ngefa masolo ya politique obetelo ndenge katumbi asali conclave ndenge nani akendaki bato bazongi na bazongi ta kolobela ngo nyonso histoire ya kuruziza ayebi histoire ya amakuru ayebi histoire ya nani tout ayebi so otune mais tout ne ka Papa John Ngefa actualité nini ezali na église pour le moment aoyeba te mais bozo prévu yango. Bon maman osakisinga mingi maman politique est ensemble avec église hein politique ça marche ensemble avec actualité église lelo église côté mai négatif hein lelo actualité église nzambe utiliser église catholique pour baluka kwa Moïse baluka moyen ya kubimisa bana na nzambe na kati na pasi alors actualité église lelo non ba pasteur batali mabonza na bango ba pasteur batali ba élévation na bango ba pasteur batali ba professeur na bango lokuta mais ba pasteur bazo préparer bana nzambe pour l'enlèvement église pour la crainte de Dieu sanctification te loko mokote hein est-ce que yebi ke pasteur Mbongo mingi oyo ya asika akufaki wazaki moko ya ba journaliste il proche vraiment ya papa évêque Mukuna atikaki biso mais lisolana ebetamite mama ezali mawa mingi soki lelo évêque Mukuna komi boy toza reconnaissant toza ka Moïse Katumbi lobaka te ngana ko trahi Kabila te ma trahi Kabila mbongo mingi tango tozolanda aseka moto asali Mukuna yeba na mbongo mingi et pasteur mbongo mingi yango na bino ba pasteur mitema mabe to kosamba ata vira pamba basombeli ete ata wewe basombeli ete bazwi pasteur mbongo mingi batie na côté ya limité côté ya yolo kuna ba pesi pe église makambo nyonso sibitimo balongoli ye paza moluba te tribalisme kontina motabandundu tribalisme ekotiti na kati ya église ya Nzambe na basusi wana Mukuna ninge suko recevoir ete koyeba ete azali malade sérieusement azali pasteur aseka otoyebi mbongo mingi hein mbongo ya oyo atindaka te nini te batinde balongoli sikoyo ele souci wala nini toyebi le côté donc il faut ba pasteur nyonso non baluba balongwa hein na souci wana na ko tsiona mbasu lisusu na malade mbongo mingi akufi soki atindi mwasi kuna azali pe l'église te oyo kosunga te po église lelo koma ba boutique so na boutique na onde di lo bana passer tindi nanga boy to bana passer batindi bandimi basala kati yango na souci wana akufi que son âme repose en paix mais est-ce que tuna bolingwa solo aimez-vous les uns les autres l'amour sincère et utaka na motema ya bela ki yango pete ntwando yebaki information yango mais soko tuninga te na koloba ndenge ni mama hein amour et puis na liwer pasteur mbongo mingi moko na kobima ngai moko na équipe na to kozala ezali passe mingi to kolonda Claude de frère bino boyera Dieu m'a béni je suis riche hein mais riche na yo laisse ba fele riche na yo laisse ba pauvre riche na yo ba veuve na ba collaborateur na yo tala mbongo mingi akei lokola un petit monsieur un grand pasteur un grand journaliste hein tala bashida l'escariote bazatro solo na ezobeta mate ezoloba mate nte solo ko beta masoki soni kafuta soki mbi soki baruti soki ata na sika salela kinzambe na aseka babweke parce que balongola ke tribalisme hein masoki joueur à renaissance wambo yoki hein soki joueur à renaissance wana mboyoki fika na fika mboyoki fibo na fibo mboyoki mais tala amour mais papa tout ya batonini imagine tozo zo yango
Jésus a dit kotambola alembi ezali na Matthieu 13:19 baile bana mike Pierre atelemi adi Jésus psi bangoni alobi botika bana mike ba epai na ngai po bokonzi na Nzambe zakata bolingo. Merci. On n'a pas l'amour maman na yoku du journaliste liboso otuna Nzambe pambola yo ba journaliste na zolo belangote na chrétien na ba zolo belangote même bongo minga zaki passer na mukete. So, quand on dit à ce cas il a contribué tala babenga yango merci ba pesa na mbwa yango. Mais papa John Gefato succès peka na masolo ya église et comme la kona mato iteke motomoka kati Bible et comme la kona mato iteke maître Yuri oyo azana mboka papa yakuna o asaki clip na pasteur Moïse Mbiye na habité so yebie maître est-ce que Moïse Mbiye na Nzambe na tuni wana te s'il te plaît na tuni nano s'il te plaît ou bien la confiance au midete exemple clip sous ça les faut illustrer on a bateau dans un domaine Dieu ta là maman oyebi on doit pas suivre des chemins la fois Matthieu 6:24 mais lelo oyo maître Yuri à répondre pasteur Moïse Mbiye kolobete et uta na mnoko langate tolandi ba audio ndenga répondre ya lobi que basaki clip kutu ba fille bazakiana bazaki ba fille ya bien té bon na pesa encore propriété bazaki ba fille ya bien té o ba yaki wana sokite akopwata bon akopwata nini to ebité mais aplobaki na moi ba réserve na moi ba respect mukie comment fait-il que maître azo lobela double maître nemino ngara double honneur bongo papa John Gifa o trouva que on te que ezape o ekokwe la bino pe un jour keba mais quand on a confusion c'est que la Bible dit Bible est claire maître Yuri maître ngani ya yoga Shotokan Tonin sportif quoi ngwa carte que ba Shotokan ba yoga contre un homme de ba sentir rebelle to ça ba pratique na bango Shotokan ya ba science ba kontak maman Bible zolo ba clair de Corinthiens chapitre 6 14 17 il n'y a pas la relation entre télémé de la lumière même ce qui a bengete pourquoi yembi ya saki na ba deningo de clip pourquoi salaki na Amadou Samuel te même la frère Patrice pourquoi choisir Nzela wana maman oyebi Matthieu nani Malachie chapitre 3 verset 17 vous verrez la différence ce qui sert Dieu ce qui ne sert pas et Bible si biso na kati na mokana na Marc 12-13 3 lobby oya bokuku nzalik nzambe ko misango polele ona zo misa polele ya bato parce que moi je ne peux pas le faire so dans ça clip na benga mundika longa pasteur comme pasteur nan pasteur Richard je l'appelle so to sangisa makambo to sala mais ko mona ngana vandi yeboye te bato apelenge nduwana na boy penda ko boy na boy bato apelenge ndu pemba na ngai siko abio basi yango baki na ndenge na kopota ni basaki na babila mamu takala basaki na basilipe mabele polele wana zali ko kwesa Yesu so pesa Nzambe lokumu te et c'est faux pona ko suki so bisingai moto moka pasoli Bible ba pasola Bible le lote Bible bandi ko pasola banda kala tika moto do profaner Bible azo pasola Bible lo défendre Jésus tu le baza la monde a pasola akozwa litomba na ye Nzambe akotika yete na sagi na Canal Kin na CTV na ba chaîne belé na défendre ki na batuana même ba musulman to ba débat pour na ko défendre christianisme moni et bato bazo passe la Bible wana na ko bisa ce ne sont pas les chrétiens bazali ba benga bango boy ba lui passe à Congo les qui ba chrétien ba sambela ka trop zela na bisa yo passe à Congo les qui passe yo to na ngona congolais na Yemen ndenge moko na Syrie bombe zobo mabato mikolo ndenge moko to ba makamsu la vérité oh ezobo mabato mikolo ndenge moko passe na Congo passe na Libye non passe na Congo za pina ndengo ekoki mais na kosambela biso Nzambe akosa so passe Libye Nzambe ko changer Nzambe a changer kate Nzambe hébreu a ebisi biso clair na 7:13 à l'obété 8:13 à l'obété Jésus-Christ n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui éternellement qu'on passe la Bible au sein là comment merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin de cette émission prophète John Gefa Nzamba pambola yo loba nini okoloba na bandeko balandio pe nini okoloba o nkola ebiso pona ekolo pe pona église ya Congo merci. Merci beaucoup Nzamba pambola no chaîne na yo ndimi ko déplacer ko kutangai ezaki facilité parce que olinga ba image ya solo et Nzamba pambola ti kotea na moni maman Miriam na moni pasteur Richard na moni petit nanga caméra avec Bogar trop ndenge maman Miriam lo bakana na moni déterre Nzamba
pambola yo chaîne yo kene liboso parce que epesaka biloko solo et puis grâce pe na chaîne oyo nde na yebani mingi grâce pe na chaîne oyo babone baye yo zo bila babone na ngai te otikinga kaka boye na kufa na lebela ki mukolo wana yo lobike baya na bango te na bandeko balobaki babi mama Tiffany benga babi mama Tiffany to s'abonner belé abonné grâce na yo pe na moni mati kalate ko 1000 abonnés nzambe pambola yo baya na bango bala na maloba te parce que moi quand des pour mboka to chenaka mo makambo ya mibale mama Tiffany pona mboka mboka zokene malamu te ya misato ba politicien nyonso ba trahi biso ba congolais trahison za monene na niveau et la majorité et la opposition et la même société civile pona ngai ainsi de l'internet mosengo mema mboko ya après Kabila 5 ans Wamboka ko changer muke pona ko pesa site de l'internet nzambe na Congo nzambe na Congo babanga te Bible Exode 13-14 les Égyptiens que vous voyez vous ne le voyez plus nzambe kosala minene ao to sambela kasolo nzambe azo yoka usambo na biso na kolela biso na ko pesa exemple mama Tiffany kolera na ebole kote na Kinshasa mais tala nengeleki oyo toka kina ba Sierra Leone toka kina mboka nenge sakaje kolera ekoti awa nengeleki grâce na ba prière nzambe azali ba kongola nyonso obazana diaspora obazana na Congo na bino basali na nzambe mama Tiffany na ba mama Miriam na ba biso nyonso tozali ba pasteur to sanga losambo nzambe azu Congo maboko pe akozongisa Congo na maboko ya ba congolais basala calme ainsi de l'internet to ko mona likambo moko d'ici 8e mois nzambe akosala bato bakamo yango te to sala epi nzambe akosunga numéro de téléphone ngai po kozwa ngai spirituellement physiquement na mama Tiffany biyo kuma politicien na politicien te to landela makambo na nzambe zo révéler biso pour toke bisabato rôle la prophète attention kozwa ngai na 00 243 89 610 49 41 kozwa ngai pe numéro musu 00 243 81 877 26 78 privé na ngai 00 243 99 49 137 pona mbote na longola na Yesu na pesa na limemia chapeau la longola chapeau na pesi matondi lokumo ezonge pa ya Yesu otiki biso ba kongolais kaka bongo na suki wana. Merci Kolo Yesu Azana Mboka Oyo, Kolo Yesu Azana Église à Congo. Restez toujours branchés sur nazarentv.com. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Jésus-Christ revient bientôt. C'était la vôtre, l'humble servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement céleste des pitiés quoi. Ciao. Abongwani pete, boa wangata, Nzambe ya le Nazarien.